Nayo kiso nzembo oyo Pasteur David eza important. Docteur, koko, nazobe lampiaka, naye koluka docteur, tati litita, a consulter poche nanga, apesanga kisi, siro ya ba héros. Et la chanson chrétienne, ils avaient chanson à la reconnaissance, tout le monde salait les dollars, moi, quand même. Yo pour bon, chanson à reconnaissance quand même. À Dieu seul, la gloire. Il y a un monde qui m'a la célébrité, on a. Nayoka baobi batindela yo déjà banabasi ba séduire yo. C'est vrai. Bon, banabasi ngala lobaka likambo ya impudicité, ezaka moto pa azwa moi c'est tout un processus. Ça fait longtemps ya beauté. Ngala côté là ba envoûtement wala non. C'est un envoûtement. Pour ba kwea basala ka on na mais conscient. Na okende a. Tu peux fuir na bani ba biseka seka bani na ozo comprendre que non makambo ezo kende buni. Où est le Saint-Esprit consulté? Tout bon ça matin Saint-Esprit son gama. Na processus wana tibokoma. On doit attendre au bon de l'ensemble. Parce que pourquoi? Mais ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. D'accord. Comme ça, il ne faut pas penser à c'est qu'on a mes consciences. Obi ba olingote, Pasteur Mukuna olingote, Pasteur Frère Michel olingote, Frère Michel Bakan. Wana za ngala za déjà naza artiste monsieur naza serviteur de Dieu. OK. Parce qu'on a ninga ko batila qui serviteur de Dieu. Ba serviteur de Dieu musupe ba rome na ba succès. Ouais, c'est pas mauvais, mais souka ezani. Ya rome teza eza socle ya ko isabat. Oui. OK. Parce qu'on commande ko banoyo ka subatu te. Pe bato bana ko bango lo bano ba erreur. Bato ba soli bato ba mona ba bika kana sima na yo. Yo pour moni ke no sangai ba ba le ate do ata mono na reba lo bate mutu nga batila kwanga na. Musoye. David. Ah. OK. Bato kanisa kana mona. Moi, le Pasteur David Aliboso. Merci beaucoup. Telemana yo mondi minesika otali tika koluka zambe na mango na zambe bondi mabango te yango to bani na mboka. OK. Aza vrai villageois né grandi au village. Né et grandi au village. Pourquoi? Papa sala kaloba somindako. Mwana kina raisonner genre que poto. Ce qui para ku fatiguer bangonda. Asaka moi cop na yake. D'abord kolisi kinoa te koza responsable. Non, kinoa yebi que papa za sala. Il faut pas aimer la facilité. La facilité ne paye pas. Christ Paul lelo azwa gloire donc il paye en débat. OK. To purger souffrance nyon soana parce que c'est le Seigneur qui nous a assuré que je suis avec vous. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Ouais. Très chers abonnés de Congo Mokili Télévision, fidèles téléspectateurs de Congo Buzz Télévision, bonjour Nabino. Aujourd'hui, naye ko rendre visite na un homme de Dieu, c'est un chanteur de l'Éternel. Bande que belé bazo découvrir que Azala Kaka awa na kati ya Kinshasa na République démocratique du Congo, bien même qu'il y a une émission précédente Butuna ngai akenda wapi tout ça là et bomona kindengni tozongi saki kosola par rapport ya makamona et on a parlé de beaucoup de choses. Mais lelo après avoir sala oh surtout na tambolaki je pensais à lui également parce que tout est sur la semaine passée mais ma solo surtout tout solo qui aiba ki te que lelo na sala surprise na sala yé surprise et c'est le pasteur David Boboya le dirigeant de l'orchestre choral Bikoro et voilà tout ça les surprises to bengi était mais tout ça les surprises lelo
À travers cette émission, vous allez découvrir également que Azana parcours moi ya moulayi na mvinaye musical to beta pe masolo lelo vient on soit temps ata na kutia linga bimandeni na ozwa etant mais merci beaucoup na bandeko nyonso tu baza ba partenaire ya Nondi Premier na mona rabo GNI Construction Gelor Nondi Pepo Construction grand prêtre ya kosakanate na matière ya construction matière mobilier le seul et unique formateur ndenge to comprendre na kata Kinshasa ezali Gelor. Voilà, la côté déjà ensemble là équipe nan voilà. Amoni artiste moko ya Choral Bikoro ya Isha eyo. Ya Isha bonjour. Bonjour Neni. T'es na salut une surprise. Neni santé ko? Ouais, ça va, tout va bien. Bandeko baotala moni ténoriste ya Choral Bikoro et puis financier bon là déjà na mission de na présenter déjà bimeli paka tongo to nini na comprendre Boto na yaki il fallait to kutana ngai fallait to kutana bon ngana bimala ngai na yaki donc to mo ndena zate. Surprise ya sakalante alors to komoni wapi azapa on a mention aza kuna kutalinga bima alinga bima kutu kana benga luka me ko ebisete ke zela to kende to luke malembe zela nde toza pa pasteur David Bobuya amon ba ofungola porta zela tout ça surprise to kota kati ya zela kolobate hein. Bonjour de parce que Aza Zéa kolobate mais balobaka yo ya kaka boye bonjour papa t'es bon en fait namoni comme olingo bima déjà bon nazo milengela kaka poto baka pato na église bayaka prière consultation sengaka oza mwa propre eza batoli na yo ebisa ngai te yo kabiso tolandaka yo mais oyebi ke nasepeli makasi parce que baartiste ebele balamuka boye te papa nga siko nalamukeli na kipasteur déjà yo lamukeli na kipasteur déjà na kipasteur donc na kipasteur il faut propre ndima oyo okuta ke wana singlais ndima okuta quand même que oza propre oyambi bosolo esala bien mais surprise ebisaka ngai te na boyako oye ngai ka obetanga babiloko no wana na boyako oyebisa yo parce que merci beaucoup micro na déjà ndenge wana to préparer ça pourtant to ebisa yo ozo maintenir en ndenge nini yango ezo kamwisa biso depuis wana ti lelo toyoka te ki pasteur David asali boye eke boye yo ozo batela ngo ndenge nini ozo arriver à maintenir en place o bato belé bazo kokante ndenge nini ozo salela ngo ngasiko na kima succès ngala luka nazala crédible nous artiste c'est nga fait succès otambola pe ba belelo na nzela wana za ngala za déjà naza artiste mais sûr naza serviteur de Dieu OK parce qu'on a ninga ko batela ki serviteur de Dieu ba serviteur de Dieu musupe ba romena ba succès ouais c'est pas mauvais mais suka ezani succès za mabete mais il faut ko kimango il faut kimango ezoya d'ailleurs muteza eza socle ya ko isabat oui OK parce que ko manda ko bano yoka suba tuté pe bato babana ko bango lo bano ba erreur bato basuli bato bamona babika kana sima na yo yo po moni ke no sangai ba ba ole ate do ata mono na reba ole bate mutu nga batela kwanga night bien sûr mais nzoka yo zozina comprenez yo zozina nazo comprendre bongo tenga ko kimango po tozala lokola entre nous de façon moi conseil moi ne peut ça la bien
Vous avez raison, pasteur. Mais non, les gâteaux à mobile, lelo, na me quand pas visiter pe moi nini, moi na visiter parcelle, na visiter entreprise pe na visiter yo. Oui bi, na linga na yeba nde kila kana tongo. Tango la mora la tongo nino sala ka liboso, surtout qui na pongi. Lelo ni yo sala ka liboso na vie. Na zo ka moi temps, il y a silence sans koloba. Donc mon ko après l'ensemble. Ah, ouais. Mingi zaba erni. En tout cas, quand on est mon ensemble, la musa 5 heures, 6 heures, 7 heures, parfois on va travailler. Ok. On va travailler trop. Travailler tant que là est retard. Mais mingi tant on va na batanga on va 5h30 pour entrer moi en classe. Ok. Quand on a vacances, dans un groupe mon ko on a caméra prière, mais na WhatsApp. Ok. Donc bateau nyos ba na WhatsApp na prière na salle on prière déjà 5h36 heures. Donc il faut na sa prière pour avant bima quel moussa. D'accord. Donc na la moki calme. Au fandi na lobby loroté. Ils a pour nani. Te ko raisonner kaka pourquoi na la moki. Argument il y a pour le bananzam. Ok. Seigneur, merci parce que tu m'as donné encore l'occasion de me réveiller. Au banido ozo zwango ezoya parce qu'on mi moni. D'accord. Ça te gars brutal te ata mutu ka va au démarrer au talima et chauffer. Tiki yango nanu au gazé au sandi kana ça va na tango wana. Ça gani wana. Pasteur David, père de famille. Lelo responsable muneni na etonga tout ça côté autres na communauté il y a église pe ozanini mais ozana passé nayo côté outi ndenge bat balobara soki oyebi côté outa te so bosani côté outa oyeba pe côté zokende te voilà nalingi to offrir batu moi histoire mais tout tambola to visiter pour madame Judith alinga ominge motema ya Aisha wana batu muso abenga kao semeka ntenga wala lek nanga solo auto botila mwana moka kitoko Chloé azu pembeka ya Aisha Chloé apesingese d'accord total miss na biso yako te fongongo cette fois-ci vraiment d'accord. C'est quoi Papa David, tout le monde a mon choral Bikor. Ngamorote, batutu. Oyo batala rabino, bamoni choral Bikoro, ndenge eyeli Kinshasa, bamsu baroza na histoire, ba o ba ebikala. Mais une petite explication ya vie na yo papa David. Choral Bikoro to retrouver ngamba la moko, moro benda biso wapi. To yeba le passé na yo d'abord. Bandenge nini, mandenge nini. Mais na famille pe ya pasteur David. Obimela ndenge nini, nous avons la famille à combien d'enfants? Papa na bino nani, maman na bino nani, mais quand expliquer bisono. OK. Ah. OK. Moi, le pasteur David à Liboso. Merci beaucoup. D'accord. Oh, pasteur Balaksa va venir à Bangote. C'est-à-dire, Bisso, Tobani Namboka. Ok. Un vrai villageois né, grandi au village. Né et grandi au village. Le premier mbokatier du monde des Angaï. Arrête. Nous a premier. Nakin, na maloba, na journaliste, na premier mbokatier. Premier mbokatier. Né grandi au village. Andi ko emela nzambe na mboka. Ok. Mboka ni Bikoro. Ah d'accord. D'accord. 128 km na Mbandaka ngana botami wana na koli wana. Na bani ko emela nzambe na bana wana na église catholique. Et papa Vincent na zolonga kuna kwa koko ya boti mama zaki na protestant na 13e communauté à CBFC. Donc ben mabiso na grand frère nangai waza olakisanga nzela pe à son âme vie tu ben Jean Hubert otika biso na mois de juin. Bon koko na protestant you se retrouve na catholique ndene. Parce que maman est catholique. Père nanga catholique. D'accord. Mère catholique mais koko ndé alors koko a gagné déjà grand frère.
Parce que grand frère ben na petit na yeto kende kuna. Tolanda kana bisoko. Combiner. D'accord. Na catholique Et protestant. Pour la grâce qui wana par influence a reçu ngandi ti lelo na une église protestante koyemba jusqu'à ce que nzamba pesi biso mission ya kolongwa banano na 6 ya conformer bande pour grand frère tika koyemba ngana lelo ko continuer la salle chorale kuna bato ba un choral de jeunes. Mais à part grand frère mama pa bande koyemba to koko pa yembaki. Ba oncle nde ba yembaki. Ba oncle ba papa ba Isha ba papa ba Didier ba baza koyemba. Ah, vous avez famille vraiment choral Bikoro. Moko kaka boti bana basina mibali bana wana ya mwasi ya botinga ya mobali ya botisha ya mobala boti Didier. Oh, yango boka bona raté pour mon avec dans de famille kaka. À part koyemba la famille. La famille c'est un élastique makasi. Ata Gillette koka ngote. On a raison. À part koyemba on est ensemble. Ça veut dire mawawana ya que ça veut dire chaso azui ngala olia. So biloko za ndako na ngai chakoya ko tuna te akote alie. Mona isha kwa obala mutako ya bakoya utika mbongo ndipana. Ipana. Mwana ngao ya obala mutako le mbongo izaisha. Bazo comprendre déjà. C'est automatique. D'accord. Donc choral biko za génération de génération et utika la rara. Yango lwa nzamninga. Ouais, alors au bandi koemba na catholique mais influence ya protestant et au salema déjà. Ouais. OK. Alors, pour comprendre que vous êtes musicien, et ça le mandine. Pour monsieur Suzanne on a bolenge pour biso tout bande pe oyemba. Grand frère Batiki. Ça quoi choral ko kufa. OK. Parce qu'on relève na moko, na ko former bande ko to bandi. Tu appelles ça comment choral Bikoro? Ah. Choral évangélique de Bikoro. Nga on a zo idée à côté à Bikoro parce que na boya côté à komona nga. Ah, OK. Et puis bara kelo nanga. Ouais, et tombola d'abord quoi na biso pe culture. Côté to utela ki? Na sa Bikoro on chante comme ça. On a biso ba imaraboui. D'accord. Pour valoriser la culture na biso. On va adorer le Seigneur maintenant. D'accord. Jésus-Christ de Nazareth, David de Bikoro. OK. OK. Et ça quand même. Les papa Charles Mombala vino bolongo la chorale évangile de Bikoro mocha Bikoro Singers. OK. C'est papa Charles Mombala mutapé ça qui moi nomination on a yango tozo continuer ngoti lelo. De na tour na ngai ezu en plein. Ça veut dire étoile na yo le cas ya grand frère. Ah bon. Tout le monde rende ngwana. Peut-être yoko lo bana na sens wana. Ah te chango rende okele kenda rabo. Grâce qu'on a mona kayende maestro parce que c'est grâce à lui. Kasi papa pe ba papa balingara bana balekati. Nzamba ku mama pe asona parce que ende muntu abenga kinga asa ko benda nga pe men tokene prière tokene boy. Na pe asona nzambe salika benga yelo msutika na mosala tile otozo continue. D'accord. Siko mutunyo surtout arana moi eloro moke comme loi monotonie nae. Tango zaki ko vivre na grand frère nzembo nini oyo grand frère arolinga makasi. Habiter so ko réfléchir ango et bande ko salma nene tango bande ko yimba ngo bande oza pe na mo étape moko bo zaki nzembo nini. Non boy pana ye nani abanaki kosala banzembo Dawidi yemo bandisi mayembi yepe babiye magristo tokoki kotikala na nsima te ona nzembo ya zaki soka zotinda ngo pe nzembo na baoncle zaki bien nani abandaki kosala banzembo Dawidi yemo bandisi tout me camper autant pour la vie sur mon ça la construction il y a l'école de dimanche parce que il fallait faire sa mission. OK. Ah oui, là quoi pasteur mais hawa zanda ko bana codine surtout en cadre pour ngala bana école de dimanche. OK. Est-ce que kotika bang le lopé na église André a troté à l'école de dimanche et lui moi pour et ça va erreur grave fondation ya moto kwa kuma musika pa école de dimanche so ça dit ozo côté bon nzambe bo mona dazo ba Christ azana donc atatanga okola aza déjà na fondation. D'accord. Erreur grave yango school tongeli bango bâtiment oyo OK ça na ba classe deuxième classe troisième na ba bureau pelicolo to na
il y a guest house là, il y a un pasteur, il y a un pasteur mon paya. Oté au loger tout ça. Ah vigile ça monene. Eza communauté me te réfléchir bon to yo mon pasteur David. Communauté. Bon ça qui vision ezalika. Pasteur a cause yango pas na vision ça toza na vision mais cause yango na communauté. Bon l'idée c'est à qui yo mto qui était oui, initiatrice ya idée. L'initiateur c'est le pasteur. Il y a la vision côté ici. Bon magnoli yango après pratique écoute. Tu na comprendre que barambo eza la vision de l'histoire. Voilà. Sikoyo koya na yo Kinshasa abande sende. Bon ça konga na yaka liboso. Ah yo ya Kinshasa liboso. Na ko passer filmo wa ya ka kotanga na ye ona ye na kutie to bande ko lokaba ndeko ko yemba ti te senya ebsinga lo biba wana te fozonga. Ozonga su biko. Ndeko zwande na zongi na ko zwa bande ko kuni. Da a o mekaki ko simba simba pe. Na mekaki en plein ribandi po kombo yaka déjà. Ah ba o mo bibo ngai pose za kiambuka. Nazo la makambo na ina mkibila mbali na zongi village. OK. Après le Seigneur m'a dit ce n'est pas ça. Faut Tu dois aller récupérer tes frères. Il y a une mission que vous devez accomplir. Donc ça fait grâce que tous allez. Mais à part voilà, avant de continuer vie artistique, pasteur David, au sein de l'étude. Ouais. Ça Nazaki c'est classe au Cabana primaire, secondaire. Après tant on a biko au Cabana. Ouais. On a sali théologie, na UPC, na 6 licence na théologie na UPC. Université protestante. Donc au Suki na humanité. Ça na 6 aux 8 diplômes d'état na option ni pédagogie. Ah yango na koloba pe professeur. La théologie, le cours vocation ezalaki déjà na mikolo babino. Il faut théologie. D'accord. Na cette théologie na 6 licence kuna. Tant ozwi idée ya kozonga Kinshasa nde nzamba lobelaki ozwa bandeko. Nani a edaki Choral Bikoro pour na ba transport parce que vous avez qui peut belé parce que nani edaki yo ya na bandeko liso ah te mutaidaki azate mutaidaki absolument. OK au côté ba ka boule ke bana mer ya ndeni kuna il faut to boaka seulement ba pêche titi to kalimo ça peut pêche oui gura pêche ya on a ça va pas boire quoi comme on a au boka filet au kunda son avant d'atteindre la maluko to na ndolo anga wala la nzarate c'est ko kolina on a mboka ezeka classe pêche et langue. Mais na Kinshasa boy bana belé surtout biso ba kinois tolingi kosala isusu élevage te tolingi kosala bilanga te tout ça. Est-ce que ça il des faux pour pas ba kinois? Est-ce que ça parmi babiloko congolais okufela nzala? Tenga la zui bana Kinshasa des fautes. Ba para ba kolisa ba ngobongo. Ah ben. Ba para ba kolisa kinois na tongo ba sombi mapa. Ameliti à quelle classe? Pourquoi? Papa ça la galoba somindako. Moi qui n'a raisonné genre que les poteaux. Ce qui para ku fatiguer les bangonda. Asaka moi cop na ya que. Da ba kolisi kinois te koza responsable. Non kinois yebi que papa ça ça. Mais ça te de cause responsable ça la que des classes. Ouais. C'est ça, va yebi que sur ba étude de sili, entreprise ça à ça là. Ouais, donc ça qui pensait déjà à tout parent à Kinshasa, ils voyaient les études. Après, moi, on en charge beaucoup de temps. Après, c'est un peu ça. D'accord, voilà. C'est-à-dire, à classe, mais voilà comment ça la pêche, voilà comment au Katabilanga, parce que lobby, tu peux te prendre en charge. Vous avez raison. Le réseau s'appelle ça un espace dans mon nez ma casse pasteur David. Ah oui, c'est un centre de santé na biso. Il y a église Pécar. Église, ça veut dire ah bon. Parce que c'est pour belli pour suivre soin après mes soins. Mon dit va tomber malade, je vais soin. Mais est-ce que on va ça ici mais après tout ça maternelle pour que permettre à se former dans la dimension na spiritualité puis ça salimo ko za mystique limontaza la abika na molimo na elimo na nzoto
Nyoto ouais toto visiter pe na kati. munganga kutu ye wana Ah bon? docteur ati batene fo zala wana sala Jeune. aminganga so moni balatela mana bango wana save lakisa que bata ko chubaka bato batonga wana Toto tala pe en ouais mais on va pas entrer vraiment à l'intérieur makasi tipo wana les bureaux puis baniza na kati réception. OK. D'accord. Bandeko badomona na bango déjà. En tout cas, c'est à féliciter cette grande communauté. Il faut église, dans une école, église dans un hôpital. Ça veut dire que il faut bocha molimo non. Ah. Ouais, parce que il y a madame OK. Ah, d'accord. Mais je vois là boya Congo Buzz derrière mutuma psanga carnet ngwana na monaka atambola na ba musicien na kati tout ça. Na kati. Na ba misu pe ba na ba mituka na bango déjà. Ouais, neti charge carnet. Na mona déjà memanga déjà. Ngawe yanga izaka oyo. Oyo za ya madame. Kende musala wana za mondimi moko parce que awa condition za somme d'assemblage za na parking te akwa kola sa camion na sans payer. Oh, ya solo. Asa fidèle à contribuer à l'offrande. Ah. Ah non mon ndenge ba tutu OK. Pasteur David, na Kinshasa tango bokomi nani ayambi bino afungweli bino maboko. Mota yambi biso na Kinshasa d'abord zaki mama na biso malaki a Delphine popé à son âme. OK. Ye mota yamba biso d'abord na ndako na ye tuvandi na kauka. Après to bandis koko kende na église et pas ya papa nondi paix à son âme. On a parce que pendant na jaki azwa ki lopango na PC église zo sambela wana na kati ya lopango na nde to bandi mosala. D'accord. Tako mama Delphine fi nde to yena papa kapena papa Alphonse kapena mila paix à son âme. Zape papa ya mbaki biso nde a partir wana to ko décoller ko kutana papa Charles Mambaya quoi ça membre CBFC après na frère Monse pour que tout ça première. Bon. Mais difficulté zaki nini kokoma na bino na Kinshasa parce que tout ça paraît OK neti boy difficulté zaki nini. Difficulté belé. Surtout bandi le to sala ta 5 ou 6 émissions. Ah bon. Difficulté belé. Mais alors mon soit qui met difficulté j'appelle comme malongate. OK. Parce que difficulté faut qu'on affronte. Ah ba difficulté zaki tellement belé. Ba la boyemba bozonga. Mais biso to na vision mosusu. Alors ton dimanche qu'il faut assumer encore. Il faut pas aimer la facilité. La facilité ne paye pas. Christ Paul est là à sa gloire. Donc il paye en débat. OK. Tu purger souffrance parce que c'est le Seigneur qui nous a assuré que je suis avec vous. Acceptez. Biso peut on dire. Na yesu longo. D'accord. Nzemba liboso. Clip à liboso to nzemba liboso bo lancer o ebimisi bino na média. Telema na yo mondi mina isika otali tika koluka nzambe na mango na nzambe bondi mabango te yango tsakengo na bakombo donc. D'accord, voilà. Nous allons vous laisser voir ces beaux clips. En tout cas, Nathan déjà et Boujaki et Bandeko va découvrir ensemble. Et voilà pour revenir encore pour la continuité tokende pe kokende na ko découvrir malembe c'est que le travail du pasteur David, le dirigeant de la chorale Bikoro total tellement na yo mondimi une vidéo à succès, une chanson à succès Tilelo et ça la succès sur Betango Bandeko tozonga lisusu wana pour faire plaisir à GNI Construction Gelor non dipé pour construction pour faire plaisir à Sam Koukou le nécessaire Djibril Ndombe pourquoi pas et puis Bandeko nyo surtout balingara non di premier les boss Cédric Iteka $100,000 c'est quoi tellement na yo mondimi yango na pezaki titre ya chanson non. Basakola lokuta. Ah basakola lokuta. Basakola lokuta. La semi partie voilà parce que toi lingane mingi partie. D'accord, voilà. Imak Makengo régie. Zala sérieux. Na bizaleli na nokolata na nyonso zo senga sérieux dans le travail, sérieux na libala, sérieux. Pasteur David to comité art
Liboso à temple. Na bon ngao matakuna. Maintenant on se retrouve à Liboso A. Ah, on attend. Likolo ana. Tant on se retrouve à Wana. Nazaka normal, hein? Parce que la mythique que Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux pour bénir ton peuple. Parce que pas dans c'est pas moi qui parle, moi je veux que le Seigneur nous parle. Hein? Vous voyez, c'est là parce que moi je veux que le Seigneur nous parle. C'est-à-dire, avant même de communiquer le message, nous avons besoin de message, venir convaincre un gars d'abord. Ok. Là, me sentir impliqué. Là, ça va long, monsieur, loko on a comprendre dans temps la bien tenir. On a luki ba verset la Bible. Na ba na côté lango pour y banana moko. Parce que ce qui est dominé la moko facilement est dominé par tout chose. Mais au Santara, ndengo bozara normal, oui. Mais tu au Santaka, osa il a moins pénétré, il y a un petit comment fonctionner tout. Parce que la miti kaka. Ok. Ça veut dire Seigneur, mais voici, on a banana au kala. Kolonga yo. Na ningina za liboso bato na yo na ebite bato yo tindi mais yonde on a la capacité parce que bongo la mutema c'est pas le pasteur qui le fait c'est Dieu lui-même mutumso côté az incrédule oye ça peut ça nécessaire bon qui ba graine mosusu na mabele mosusu na babanga tango mitiki Saint-Esprit va ko utiliser des fois na biloko mosusu lobby o ebita kanga mna lobaki bo ok donc c'est Dieu d'abord bo sala pe yango il faut imaginer za la capone revoir ba makambo pe bo za la metinga penda monto liboso na tiaka lokola caméra vina ngeza mosi oh yeso azana nature moko nature moko aloba mingi te mais soki eloko asepelite ata na moto ola mosala tata ate ça c'est vrai Seigneur merci ok la salle tout n'a changé derrière un homme fort se retrouve une femme forte tout ça na me robanga ok so ba ngeza le sur libala te Seigneur tchaki permet nanga ça dit o edenga moi ça za te ga edeo le bolo ba comment maman zana maman Clarisse c'est sanga kati ya ba bébé maman ba jusqu'à la mort baza combien bana 5 hein quand ça finita bana pomita basuki wana to continuité ça ah monsieur Boutara maman moi bibi boy donc 3 garçons 2 filles baron tout bazana yo ah ouais d'accord il y a libo ya mkolo maza akoma na âge ah 21 c'est bon d'accord en tout cas félicitations pour l'encadrement moto moi yebisenga be mwende nga za dire boy mwende bat ba kansa za dire mais na sekara pet mais ye alekinga Abia yo le kira tellement dur. La grand comédien. Elle va pour imiter bateau na grand. Problème na ngazande na kana moi ba droite na ngaka boy. D'accord. Parce que na zuma pe ezate kina bomba bala mona be. Bolitende. Ngata ta mosta ngala. On aime ça mosta ngala. Bateau mona mosa lo baka mosta ngaza na oya ye. Oya yenzungwa bomsuka moni likamba ko benga utata boy. D'accord. Pe bana ba yebike. Papa na likambo mboko yoka na te. OK. Mais soka ye asengi droit na ye na kokosola même pas. Ah le papa baby. Oh c'est net ngai ngasi makambo te. Ngato kabelinga siko na benga madame ye ministre la finance ya pale. Yenda koyeba ke nona somba ko na sala. Dans un deux ministres de finance, il y a eu chef côté choral. Madame Kotap. Secret na zo ipsa. Secret na zo ipsa na vie. Faut travailler dans moi sinon. Oui. OK. L'homme quittera, pas que tes femmes à quitter. Pourtant la Bible dit, l'homme quittera tâchera sa femme. Pas la Bible bien, mais mon bal à côté. Pas moi c'est là. D'accord. Alors moi ce qu'on dit va le vendre kimia la qui sait comment gérer financer la famille. OK. Kimia cocotte. D'accord. Pasteur David na ba église, ming na mona on a ba église catholique, ba réveil msueza. Photo ya Jésus pembeni to statue ya Jésus Maria tout ça na kati ya l'église ça te dit quoi est-ce que c'est idolâtrie ou bazan enseignement mususu eza na ngope normal bon c'est la doctrine l'église chrétienne c'est la doctrine belé foi d'abord c'est la volonté moto atie non yo poko créer nzambe na yo
ma croyance, la vision, c'est ça, foi, il y a la doctrine, le corps, les laïcs. Selon yo, quoi permettre aux alana. La doctrine, nous sommes les évangéliques. Ok. Les déclaratés. Baptiste, c'est Christ qui est au centre. D'accord. Christ, tu as une photo. Ils ont été. Nous sommes Christ. Besoin d'image. Photo, ça ne même pas. Christ, lui, c'est la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était une personne. Non. Au commencement était la parole. D'accord. Quand la parole, photo. L'instrument, il y a l'église. Il y a l'église. Il y a un côté botambola dans le choral biko. Choral biko, on a un matériel, mais pour faire. Nous sommes 5 000. Nous avons une sonorisation. Nous sommes c'est pour ça que nous sommes privilégiés. Moi, je suis privilégié. Tato comme mes parents. Ouais. Privilégié. Mais si on a vu, on ressemble à et Benda, côté qu'on a 3 kits, il y a un dernier moko et puis le reste, explication dans les années. C'est simple. 3 kits, c'est officiel. C'est un culte. C'est-à-dire, nous avons fait sa communiquer annonce en vendant la kit. Na katikati za prédicateur na suka pour les officiels ouais officiel au matin lobby après so era prédicateur à matipé donc on n'a pas raté on a tout mataka pour le service na si on peut avoir de visiteurs ok un pasteur visiteur quoi ya va ici pour d'accord na sans choix ok c'est bon et ton normalement soit débordé et ça là-bas combien de membres ouais débordement ce que ça ma casse qui débordent entre 1500 2000 personnes. Et dans la kit normale combien La kit français, ça dépend. Ouais, la kit français, de 7h30 à 9h. La kit à Lingala, de 9h30 à 13h. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en train de découvrir petit à petit Pasteur David Olière à Ernée. Là, Natongo. Natongo en tout cas à 10h30. On mérite. Naliaka. Au Koulia. Rarement. Ah, on doit y déjà. Respecter le principe. C'est très fort. La joie Natongo, bêtiment panga. Namelati, mais rarement. Mingi dans la panga. Constipation, mobulut. Badolé, ils en ont pas. Alors, na reconnaître à pomme, na moni bureau, pasteur surveillant. C'est-à-dire le pasteur titulaire. Ah ouais, ça bureau d'angai. Ok. Parce que on a un pasteur civil, on a un pasteur titulaire. La CBFC va bien en régional. Ok. Régional. Là, ça représente pas l'égal provincial. Puis la Kinshasa, on a la paroisse mère. D'accord. Alors bureau, on a pas la mission. Comment passer surveillant. Ok. Comment passer surveillant. Bureau ils ont intendant. Moi antichambre dans les avares. Ce qui nettoyer. Ok. Ah oui, il faut voir difficilement. Ok. Dans la semaine mingi, ils ont comme à côté du bois. Ah, c'est très classe hein. Namon pour la propriété ou la classe tout ça. Namon ngoka na qualité nanda kuna moni propriété malgré na toucher moi tronkuna na linga ka bopeto bopeto ezaka bien ok on se mona zo mbali kitoko parce que qualité monsieur biso kitoko za bopeto merci beaucoup comprendre mtaboza na kitoko monsieur propriété ami kundi moko ok aba tumso kama nzoka kitoko boy net ngai na moi de tout fana muke d'accord voilà. Nous continuer, mesdames et messieurs. Tu commis presque na tu comme presque na suka papa pasteur David. Na kati ya carrière na yo ndenge bo bandela ki na ndego komelila. Est-ce que ba difficulté ngo izo persister to amélioration ezali? Ba difficulté aussi la raté tilwa avec comme bitumba. Mani bandezaki na bitumba na nzala
mais awa nzala elongwe Ok. bitumba soki ezwi nzela Bitumba na niveau nini? na niveau nyonso, c'est-à-dire bondoki ya famille bajaloux aya na église bakomba pourquoi kaye papa donc bantu moto susu ayebi te kosala lokola yo mais olie andima yo mpo bosala bo avancer yamoni kaka yo obongi te. Ça se comprend parce que Christ ye moko mpe babundisa ye yango ezosala biso na biso na vie ozangi monguna te ozangi baenemi te ozangi bato bayinaka yo te koyeba mpe komitambusa malamu. Ok. Nzambe alongoli nzala mais biloko mosusu ye oyo ezosengaka moto mpe amitambusa malamu pour que yango mona kimaka bacélébrité wana na banga yango. Nayoka baobi batindela yo déjà bana basi ba séduire yo. C'est vrai. Bon, bana basi nga nalobaka likambo ya impudicité ezaka moto mpo azwa mwana mwasi c'est tout un processus ezaka eloko ya boye te nga kotala bao baenvoûtement walelo eza envoûtement Po bao bakweya basalaka ngo na ma conscience. Vas-y. Dieu ensemble soki mwasi oyo eza na intention na koyeba. Hein? Oui, parce que bopesa na rendez-vous ntango olongola bilamba okufi te ozoyeba esika na okende ozoyeba na okende awa ti mpe fille wana bani babisekaseka banini ozocomprendre que no makambo ezokende buni ou le Saint-Esprit consulté tobongisaka mate ya Saint-Esprit songanga na processus wana ti bokoma ozwa attendre obondela nzambe parce que pourquoi mais ce que tu penses c'est ce qui t'arrive. D'accord. Comme ça dans mon il faut pas penser encore na besoin mais moi c'est dans ça. C'est bien comme chose années bon ça va na c'est pas la mingi oui mais tant que ça côté na biloko wana carrément enfin c'est la même chose oui bien les amala mais nga na marié ça c'est des deux so nga la coucher na yo ozubi lakeli babe de trois c'est-à-dire yona nzambe boza na problème parce que ce qui mon salon nzamba pesa kinga yo za po bomango comme ça nzamba talisa ye polele. C'est pourquoi on a biso autour na pasi ya kozwa ba sponsor ba tozo mona parce que mingi balinga biloko wana le vrai producteur le sponsor c'est Dieu le Saint-Esprit atinda ka ba mama musu bazali ba tata musu sans arrière-pensée parce que bazo soutenir l'évangile pour te kola ba ba. Moi je pense que c'est qu'on a mes conscience mutasa. Obige ba olingo te pasteur Mukuna olinga te pasteur Frère Michel, Frère Michel Olingote, Frère Michel Bakan. Te parce que bango bakoya nango yolobi ke basala ngwa na me conscience bango basenga ba pardon basi bon en fait baloba ke Satan mutako isara bango yo bien na me conscience. Oui, pas nangai bon invité ceux qui koya na invité na aucune information ngoi pas na te oyebi na yo zo sara zo boya kaka te na boya tinga na oyebi pasteur David c'est intéressant bien makamu sauter moi je n'aime pas de futilité na c'est intéressant makamu ezali normal te bon yoki na yo mo s'intéresser te quand même. Mais est-ce que c'est vrai ça oyoki parce que Kinshasa motu moko mone balobi awumela kuma mukolo te mais mona quand même ba vidéo yo mona vidéo ya pasteur David ya pasteur Mukuna te pour na occupé na Kinshasa bakoma Frère Michel belo comme ko pe babambeli na Kinshasa c'est fait là l'église na yoka mbala moko na ba sœur aujourd'hui non mais na certain balandi kité lokote abi mana certain balandi lokote ka batu mo bande ko senga pardon ça veut dire batu mo sope dis pas batikala na ona mutu bible ba ko solo likambo kasi bakuta na ngote donc nzamba yebi ko soutenir basai na le Saint-Esprit musana eza yango yana mutu moko komona ye Fortune Mayambu les Sescamiens ayebishinga ala posa oyembela nzembo moko ayembela nzembo ya propagande te propagande te c'est un monsieur normal azana bambongo na épée alingaka yo yembela te ce qui a propagande c'est la propagande va voter tout ça on a propagande c'est mais nzembo na ko yema nzembo ça dit pour la propagande comme un artiste pour acha numéro na ye va voter ça c'est un des deux ma chanson ali patriotique pour lancer un message ça je peux le faire mais une personne là je voilà ce mot qui Dieu ne partage OK c'est comme la musique profane la musique religieuse musique profane ya ngona biso ne bato profanaka parce que nous sommes censés adorer que Dieu seul Jésus-Christ de Nazareth
Vous voyez, je ne peux jamais adorer quelqu'un. Ben sikoyo frère Michel Bakenda ndenge ayembeli ndeko na biso mwasi wana mpona yo eza mabe. Bon, ayebite ba close na ndinze ayembeli nani? Ayembeli Sœur Dorcas. Mwasi kitoko, maman Dorcas, tout ça. Bon, ayebite ba close na bango za bini. Te mais quand même mosala nzambe. Pour l'anniversaire. Anniversaire. Te bon eza nzembo vraiment ayembeli peu importe anniversaire ma komisi pe na kati wana za mwasi kitoko nzambe ya béni pe basi balinga baloba na bango za kitoko. Maza mwasi na ete quand même. Te basi nyonso balinga baloba na bango za kitoko. Na ebite yango na bina ebi ba close te. On a vu ba close te do moyen na côté na profondeur te. Na kiso nzembo oyo pasteur David eza important. Nazobela mpiaka naye koluka docteur tatili teta akonsulte poche nanga apesanga kisi siro ya bahero comprime ya badollar achubanga tonga ya bafranc congolais chanson chrétienne et la chanson chrétienne c'est la chanson à la reconnaissance tout le monde salé de la montagne yo pour bon chanson à reconnaissance quand même à Dieu seul la gloire ngala imba ka bande manzamba pa nze manzamba na panze musote siko pona ni yo koyemba te bango bazoyemba baza peka basala nzambe lo wa bien ngami ndenge moko te bango babunga na bango te za kubunga te to bien ngami ndenge moko te to mutu na mtazani bien ngeli na to ta musoso so piete asalela masonga na zakate c'était une façon ya ko s'exprimer na ceux qui passent les lieux bolam wana kasi lelo wana d'instrumenter une émission na koko dédicacé na affiche ça ni mais na katande moté na vie Dieu ici est au milieu de la louange d'Israël il ne partage pas sa gloire avec une personne je peux tout faire sauf ça la gloire balbi avani na kitina ya bokonzi na lola akuma mabi mibange bafuka mbolo bana ye mon santo. Il ne faut pas profaner. L'adoration et la louange, c'est des domaines privés. Il y a Adonai. Je ne peux pas livrer ça à quelqu'un. Ça, je ne le ferai jamais. D'accord. On comprend, je veux bien que c'est... Tu na comprendre, na bona, na compliqué en pour... compliqué, yo premier. Mais félicitations quand même au soutenant qui fait un stade de martyr. Au bague qui et simba qui paie. Mais yo mondo zala quitté pour nous moi bénédiction. Baninga pe ba komi na ba on a minito ko kin ba stade pour stade zongi. Ouais, c'est ça ma mère. Mike Kalambai abeta stade de martyr Moïse Mbi et Wale sande muta annulé. Ngabeta ma annulé. Bino ida beta martyr ezate. Oyebi koluka to le ganzela pour atunyo sport. Kokumisa nzambe zate foka okene stade. Et comme mamba Congo la minute. Congo eza monda mo mema abata. Faut pas que ça marambo pour atunyo spatial. OK. Vous voyez? Donc hors pas andimi azonga mérite albino. J'irai avec toi Naomi. C'est-à-dire il faut pas faire les choses comme les autres. Ça la lokola yo et nzamba convaincre. On va convaincre ça la gloire au Seigneur. Faire la bêta de soutenir parce que c'est notre frère, c'est un artiste congolais. D'accord. Ali, c'est notre frère, c'est un grand frère Wazé Kwazosa, c'est un artiste congolais. Mike Kalambai, c'est mon frère, artiste congolais. L'évangéliste spirituel, l'évangéliste spirituel, Kabunu Walesa. Moussa Inaza, Amesana Biloko Wana, place à Sarah Triomphal, ça bloqué, Monica Kenastan. Vraiment, toujours soutenir. C'est pas que seulement ça la fumée la salle. Non, ça n'a rien à voir. Idée pesate. Tezo banga plein au ça plein te au ça ampiaka. Non, c'est battu baku kotonda.
matanga mosu bato batoni mais moto wana keneli fe omona te matanga bato ebele na matanga mais moto a défense au samba toi tester car popularité toi déjà tondara 1000 et quelques personnes bon tu check car to bengi na ibisolo komoko bo Christ azaki na popularité belé balanda e belé mais moko la changer message balanda li soute faut pas contrer la bato baklapa ça bato ka bato wana le ba cloué popularité ça ne dit rien on a des présidents bengi bato baye pas opposant bengi bato baye qui est qui même ba docteur même bato bazaki pas président bango la pe baye ka et pas donc mo ki les ana ngondengwa soko lingo sama moka po bato ko ça baninga basanga ça non ata wana ko kumisa nzambe na balabala ko kumisa nzambe na bandaka na ko kumisa nzambe na kisangani na ko kumisa nzambe partout na ko kumisa na chambre na ko kumisa nzambe mais tika bandeko bazu courage ko sala moka ko soa nzambe ya pambo d'accord voilà parce que David to comme une biso ko chité nini bako retenir na vie na yo parce que obeti histoire vie na yo nini bako retenir na vie na yo pas bandeko tout ba Holanda yo ou cause la leçon et pas ba jeune o ba olinga ba ça la carrière lokola yo mais ba mona ke bazana na niveau anate ba mona pe ba na musika na bamboka pe kande yo zala ki nini royebisa bango à travers ba etando na biso bandeko nzamba pambola bina pambola nom de premier pambola ndeko langa bokila lokondo kapekato Christian Bosembe nzamba pambola yo bandeko tozali kaka kota la YouTube David Bikor officiel na YouTube comment on a dit moment qu'on a comme tambola malembe titre album on a obéi malembe message na pesa la bana nzambe malembe okende liboso za komate tambola malembe mingi mayo tikala yo baba pasa na mokolo moko me bakese na bizali baba to bibali ni wa puta mokolo moko ngwa moko tambola malembe tikambango tikako se comparer tam sozo kanisa na sala po ya salite yo za yo to ba jeune malembe faut pas aimer la facilité le cas na mitoki okolia na sema pour la kinya ko la tête na koma lokola te koma lokola yo je pense que nazo senga message bana nzambe ye banzambe salisa courage na yo sala musala sepela na mokolo nzambe zo pesa to kulika la kinya vraiment tolingana babiloko zo sala zo mona okendo sima makila ba pse komi kina pe moto sala ko sala dana tina mokote mokolo moko ko regretter tango regretter za yo moko. Parce que péché, par définition théologique, cela veut dire tout acte contre ta conscience. C'est ça le péché. Un acte ça dit contre conscience, c'est péché. Avant regretter, il y a un message. Merci beaucoup. C'était le pasteur David Bobouya. Il a fait Simbote encore une fois na Fortune Mayambu, les camions. Un grand merci Nayo. RM Prod. Kalaming était aux en Turquie ensemble. Mon frère RM Prod, Robinson Moulanda, Motonanga Moko le docteur. Un grand merci à Hervé Kawaz, le fils du général. Un grand merci à toi. Kabange, mon ami Omar Bouda, très puissant, un grand merci à toi. Girland Ilenda G3, agence BLD Business, un grand merci à Boss Cédric Iteka, Winston Olivia Nakata Canada et Bambote Nayo, dans même Canada, na Monisuga Baby, bébé formidable, un grand merci à toi. Mon vieux Patrick Matière Yamboka, tout ça toujours dans les bons. Et puis, encore une fois, Jidite et Fongongo, Motemaya Yaisha. Bambote na bino côté bozali bino nyonso tout bato balingaka nondi premier Sam Koko le nécessaire na Londres, Bas Momba nondi premier na Londres, Refred Ngunda na Paris, nondi familier à Paris, Bambote na bino na bosani bino te derrière la caméra c'est Manassé, et puis la complicité de Imak Makengo bandeko tout balingaka Congo mokili batu tout balingaka Congo Buzz Télévision, tout ça dans les bons bobo sanate nondi premier déjà na lança qui déjà message bandeko tout bazana posa soutenir biso tout ça la plateau na biso bandeko batala ka Congo mokili boyebiti to na posa ya confort wana et bobo sanate nondi premier zapo na bino. Le numéro qui est affiché au bas de vos écrans est un numéro nondi premier bobenganga anytime naza en ligne et nako recevoir l'appel na bino to solo la comme d'habitude. Tukutani prochainement. Ciao.
La maison Hostelmac vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.